Félix Antoine Tshisekedi, président RDC, azali parmi 5 présidents africains au bazali invité na sommet virtuel sur le climat kuna na États-Unis mikolo ezali koya. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Jontini Ngobilambaka apekisi vente pe production ya bamai en sachet na communiqué moko oyo ezalaki publié mokolo ya lobi. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, parti cher et ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange batalisi que bango bako participer ata soki mokiete na gouvernement Sama Lukonde. Ba détail ya ba élément oyo bokozwa ngo na édition ya biso mokona lelo nulle part ailleurs. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde, bisika bazolanda biso esenga koyeba que vous allez belé na ba poste télévision na bino pour la kolanda magazine Kanbe News ou informaka bino toujours d'une manière très professionnelle. Édition lelo banditi kato fongo yango na Beni na Nord Kivu wapi 10 personnes bazalaki prises en otage na ba rebelle ADF o bazali kosala rage kuna na territoire ya Kainyama. Bon na ba détail na Nathan Siata. Activité socio-économique ezalaki paralysée na chef-lieu ya groupement Banande Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu mokolo ya lelo samedi 27 mars 2021 et salemi après incursion ya ba rebelle ya ADF na agglomération oyo na Pokwa ya vendredi 26 mars 2021 précisément na quartier Muziranduru pembeni ya centre ya Kainama. D'après fonctionnaire délégué ya gouverneur affecté na région oyo azalaki joint na téléphone na bandeko na biso ya presse locale basaya oyo bayaki ko dévier position moko ya ba militaire ya FARDC avant ba se retrouver na centre ya Muziranduru. 10 civils mokoka bazali pris en otage pe bandako ebele ezalaki incendié. Bilan ezali énorme. Ezali na plusieurs civils oyo bazui bango en otage na ba rebelle oyo kasi lisusu basuki wana te base livraki na ba pillage na bandako ya bato avant bacha yango moto ndenge Didis Isaya délégué ya gouverneur na région azali kotalisa. Société civile locale azali kolobaki azali très inquiète après attaque oyo et commis un jour après alerte na bango oyo basalaki sur présence ya basaya oyo na contrée pasi pe mawa. To alertaki avant-hier sur présence ya ba rebelle na Misongo oyo ba ko installer position na bango ya sikakuna tala lelo oyo bauti ko commettre ba dégâts eloko nini epekisaki ba élément ya ba FARDC pona ko kende na offensive contre bango ndenge ndeko oyo Jonas Bin Kasumba président nango azali ko s'interroger awa na pasi na motema na yango société civile azali toujours ko interpeller na ba kondiete bango nde bafanda kuna soki balobi likambo bondimelaka bango tala lelo mabe ekomi sikoyo bazali na incertitude soki bandeko oyo bazali prise en otage bazali vivant to esi babomi bango ete ya biso Kinshasa eleki partout. Nalobaki yango bandeli chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali parmi 5 chefs d'État africains au bazali invité na sommet virtuel pour le climat au concernant les États-Unis et pas président de la République ya Amérique ou abenisaki bango bona na ba détail na Nathan Siata. Au total, 40 dirigeants ya monde mobimba bazali invité na président ya ba États-Unis d'Amérique Joe Biden na sommet sur le climat où ezali prévu du 22 au 23 avril 2021. Annonce oyo salemi na Maison Blanche à travers communiqué moko oyo babinisi mokolo ya lelo samedi 27 mars 2021. Na communiqué oyo ezali ko mentionner que parmi ba dirigeants mondiaux oyo bako prendre part na ba assise oyo ezali bongo na 5 chefs d'État africains kasi na kati na bango bazali ko préciser que président Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine ya République démocratique du Congo, Ali Bongo Odimba ya Gabon, Uhuru Kenyatta ya Kenya, Muhammadu Buhari ya Nigeria, Père Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud. D'après administration Biden, sommet oyo ekozala virtuel
peut qu'on la diffuser en direct. Et ce n'est pas qu'on souligne urgence et avantage économique. Il y a action climatique où ils plus forte. Il y a une étape clé. Nanzela, il y a conférence, il y a États-Unis sur changement climatique. Où ils ont la COP 26 en novembre na Glasgow. N'est communiqué en État ici. Là, il y a 6 même source indiquée que les États-Unis d'Amérique a annoncé objectif ambitieux. Il y a une émission pour la 2030 en tant que nouvelle contribution déterminée à niveau national. Na titre et accord, il y a Paris sur le climat. Maison Blanche a bakisi peke. Président Joe Biden a exhorté na bongo ba dirigeant ya monde pour profiter na sommet oyo pour exprimer ndenge nini bamboka na bango bakoki ko contribuer pour renforcer ambition climatique oyo. Na kondimela sommet oyo ko convoquer pe lisusu forum ya ba principe économique sur l'énergie et le climat oyo ko la diriger na États-Unis d'Amérique oyo pe ekosangisa 17 pays responsables ya environ 40% ya ba émission mondiale pe ya PIB mondial. Kinshasa et l'équipe partout. Baboy na bango kokota na gouvernement Sama Lukonde, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, peu perdre en cycle, parti cher. Il y a ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange Basala qui communiquait mokola lobibola na ba détail na élément. À travers communiqué moko oyo ba publié ki mokolo ya vendredi oyo 25 mars 2021 na Pokwa, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD atalisike akotinda ata membre na ye moko te na gouvernement ya union sacrée oyo ekozala mis sur pied kala mingi te. Yango ezali ko expliquer que formation politique oyo bazu décision oyo sur instruction ya président national na yango sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ezali sur instruction ya président national ya parti pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle, secrétaire permanent azali ko informer opinion tant nationale qu'internationale que bakotinda ata membre na bango moko te na gouvernement oyo ezali koya ndenge tokoki kotanga na communiqué oyo ezali signé Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent ya PPRD. Na bongo PPRD azali ko prévenir que apesi mutu moko te mandat akende ko s'engager na kati ya gouvernement oyo ezali en gestation. Par ailleurs, azali ko senga pe azali ko yebisa population congolaise atika la vigilant pour na tenir ba élection pe ezala na délai légal. Déclaration oyo ya PPRD ekoi après oyo ya Front commun pour le Congo FCC plateforme politique esika oyo parti politique ya ex-président Joseph Kabila Kabange ezali ko appartenir oyo ebimaki mokolo ya le 25 mars eleki na déclaration na bango FCC affirma ki peke ako participer te na gouvernement ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a justifié ki décision na ye selon ye ke bazali ko respecter mibeko ya mboka te pe bazali ko violer constitution. Entre-temps, gouvernement Sama Lukonde ezali toujours kozelama plus ou moins un mois déjà yango après nomination na ye comme premier ministre. Kinshasa et l'équipe partout. Augustin Kibasa Maliba, ministre ya Petantiko ayambaki délégation ya entreprise tunisienne wapi basola ki mingi na likambo etali collaboration entre entreprises ya deux pays et salemaki lobby jeudi 25 mars bona na ba détail na élément. Ministre ya Pétantique Augustin Kibasa Maliba ayambaki une audience délégation des entreprises tunisiennes Talus et FIV Consulting Mokoya jeudi 25 mars 2021. L'entreprise Mibali Oeba affirma qui n'a patron ya Pétantique intention na bango ya collaborer na entreprise congolaise notamment service ya conseil et digitalisation numérique. Na malbanaye directeur général et cofondateur ya entreprise Talus azongaki sur essentiel ya ba échange na bango na ministre Kibasa Maliba. Sinon yé basololi sur ba opportunité à collaboration entre entreprises tunisiennes na ba entreprise ya République démocratique du Congo. Entreprise Talis bazali spécialisée na conseil et système informatique na digitalisation na bango ba travaillaka na bamboka ebele balingi pe ba développer secteur numérique RDC na ngambo na ye entreprise FIV Consulting ba souligner que société na bango ezali cabinet à service en conseil NTIC bango bazali spécialisé na monde digital pe
ba éditeur ya ba produits innovants ba accompagner ka ba démarche ya transformation ya monde numérique pour le développement. Bango ba a na mboka na biso koluka ko la collaboration na entreprise ya RDC pour la développer secteur numérique ya mboka na biso pour na monde entier numérique nde ezali ko développer ba mboka ebele. Na suka ya entretien bazanga ki ya kolobate na kotalisa esengo na bango na kei pe ouverture d'esprit ya ministre ya Pétantique Augustin Kibasa Maliba oyo ayambaki bango kitoko pe atelisaki bango ba opportunité au RDC ezali ko offrir bango surtout na domaine ya Pétantique mboka na biso etondi ba potentialité soki baye ko investir a ba kozala desi ata mukiete Kinshasa eleki partout. Nalobaki yango de bandeli gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka apekisi production et vente ya bamai enchâssé bon na ba détail na Nathan Siata. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka asali mise en garde moko na ba producteur pe ba vendeur ya mai ya sachet na capitale ya République démocratique du Congo. Gentini Ngobilambaka a annoncé que dès la semaine prochaine ba nyonso oyo bazali concerné na pratique oyo interdite ba kozala interpellé pe ba kozala conduite directement na parquet pour na kozala juger. Annonce oyo esalemi na premier citoyen ya ville ya Kinshasa mokolo ya lobi jeudi 25 mars 2021 lors ya descente taillée sur terrain dans certaines artères ya capitale pour na s'acquérir na situation après ba dégâts oyo ezali causé na mbula oyo asuka utaki kobeta oyo kutu eutaki kokoze na ba perte en vies humaines. Mise en garde oyo ya patron ya ville ya Kinshasa ezali ko faire suite na dégradation pe ya nzela oyo eutaki kozala récemment construite na avenue de la paix na quartier Malemba na commune ya Matete. Dégradation oyo selon gouverneur ya ville ya Kinshasa ezali ba conséquence ya mélange ya mabele na ba sachet oyo population azali ko utiliser malamu te pe azali ko boka yango na balabala. Autorité urbaine a souligné que la police congolaise peut pas magistrat va accompagner ville ya Kinshasa dans l'opération oyo sera lancée semaine prochaine contre l'union sur bazali ko produire peut teka mai ya sachet moto nyoso oyo yebi ateka mai na sachet atika to kangaye akokende mbala moko na parquet moto oyo nyonso aproduisaka mai ya sachet pe apesi bato bakende koteka ayeba tokokitela ye na ndako na usine na ye na société na ye pe tokokanga ye mbala moko na parquet ngai moko na kolandela ngo ti bakosuka na makala. Ba service administratif compétent ya ba ministère ya environnement pe ya industrie et kozala chargé pour na quoi faire appliquer sans faille décision oyo. Premier citoyen ya ville ya Kinshasa lisusu a informé que ba sanction ya makasi pe ba mande et kozala dorénavant appliqué na ba producteur après que délai à 6 mois ya moratoire oyo ezali largement dépassé. Première chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala tozali ko continuer ko pesa no bilingi ngeli bolanda ba extrait de émission oyo ezali déjà publié na ba chaîne YouTube na biso. Lelo to ko rêver société égalitaire homme-femme 50-50. Oui, c'est possible. C'est possible. Sans que bakabela biso po ezala mingi ba pension de poste. Te problème ezali biso to limbe justice za la place nango. Oya sali azui. Oya sali azui te. À partir de wana ndeto oyeba bane baza fort na bane baza faible. Donc moyen to lo ba vraiment te que non to condamner mbala moko ke biso basi to ko ninga te que non 50-50 to tapé tout d'accord nango te. Donc biso to limbe justice za. Ce qui est là comme ça là 50-50 mibali 50 basi basali muta corriger azala simbo azana bwana azana na vérité non mutu oya sali boye azui mutu oya sali boye azui te tant ba ko publier de to yeba des places biso to roza muke to yeba ko se corriger ba opi ba ko zala belé ba ko yeba ko se corriger donc ça ni ndengwana na société na biso tout d'amour tout na maka moi si ceux qui a bondi mingi atangi mingi akomi quelque part aux moi si aux maman akomi quelque part na étape moko avina ya bali biki osala te moi si wana itumba na ye ke wapi aux maman makanisi na ezani bon omoni
nyonso oyo toloba ça fait partie ya blocage oyo na bandeko koloba kaka wana tala kaka moto abotami mama aboti ye papa aboti ye bandeko aza na bandeko atangisi ye asisi baklasi nyonso azwi mosala siko ere amonika bandi koavance mobali encore obalaki ngai na fani na ndako na yo mpe femme soyez soumise bien sûr soumise wana toboya yango te soumise toboya yango te mais osala soumission mais tikama mpe nabimisa bapotentialité naza nango tika pesa ngai temps pesa ngai chance nabimisa oyo naza nango bapotentialité naza nango pour ke napesa mokili mobimba ezala avantage ya foyer na biso mpe na bandeko na biso mobimba donc eza nde wana yo oza na kati ya politique mama nini omona etant que mwasi oyo okutana nango personnellement na kati ya politique bon ezali ebele mwa ndambu tangela population koyeba kasi po eza na bajeune fille mosusu azolinga asala politique mazoloba kuna makambo eza ebele azoexpose ebele makambo kaka nyonso kopesi mwasi akoyeba nakota to nakota te na politique bakendaka koseexpose te politique ezali esika mutu esalaka ezali place mutu réflexion asalaka ayeba koatrace chemin na ye eza te ke non nde bato balobaka oso oke na politique okeye no oke kosalisa banini baterme na biso virgule tozalaka inutile akoyeba mpasi toza na plateau bino mo boyebi baterme wana eza nde mwana te eza nde question ya kozala na confiance na mutu mpesa ye chance pour que arrive esika oyo ye alingi akoma eza nde mwana eza te ke nyonso moto asala politique ebandi ke non voilà tout wana vraiment nazala d'accord nango te opesi biso ya note bamabe oyo okutana nango bon bamabe nga nakutana nango na politique bamabe nakoloba kaka par rapport ya programme ya politique ezwaka moto apie leve ezala olalaki ndenge nini babengi oza na droit koexécute. À Matadi, j'étais coopérant. À Matadi, il y a une histoire de Matadi qui, quand je pense à ça, ça me fait très mal. Parce que Pierre na Kinshasa, na Matadi, na Omara Chaer. Ok. Matadi, na bandote ka bagato. Bagato, tu bien na Kinshasa, gâteau cake. Voilà. Gâteau, et puis na bandote ka bayaou et tout. C'était généralement ça, en fait. Jour. Devant le lycée, vous bouquez toi, na moni, sœur Moroye, à Beta Sabo, banini, na kanti, na kempandi. Oh. Oh, c'est interdit de vendre. Ah, madame, interdit de vendre. Ouais, puis panneau et pekisi mutu ateka. C'était comme ça en fait. Bah, panzango il peut akenda na. Jour na baluka, lycée vous quittez ça na route principale wana et tout. Na baluki ce qu'on a nenga sima na entrée na ngo à côté zo ki ninzanza. Na fanda wana na lila. Ba chayer mo ba fait mo ba ndoteka na ba boutique on est tout na fanda wana ba nata ba 12h. Bana ba 10h na bana olele la bango ti 17h 18h na idée que ser wana robima azong c'est la ngata mbongo na okolo banini kuna dit que certains sont vraiment des grandes stars et tout ils sont à fond. Moi 2013 j'arrête la musique par Dieu me fait arrêter la musique, c'était bizarre, j'ai dormi ce jour-là. Na Otaki Studio, j'ai enregistré un chant I and My Cash. Je crois que j'ai rappé en anglais à l'époque et tout. I and My Cash, après les studios, je rentre. Cette nuit-là, le Seigneur me visite. En fait, il y a eu des fausses contradictions. C'était par un rêve. Par un rêve. On me sollicitait dans ma moboé. Et là, mon esprit disait, seul Jésus-Christ reste mon maître. J'ai sursauté, c'était grave. Sursauté. La mouki na tongo na bita lisole pas mutute na bi bon je dois faire un choix ceux qui s'appellent soit solo ndayaki na bandoto na ngai qu'il m'ait dit est-ce que je devrais laisser de la musique continuer avec la musique et tout ezaki moi matata ndi na 8 ans na bosani ku ba texte na ngai à l'époque et tout bon Jésus m'a relevé nazongi nanga na makambo nzambe pona bawo nyonso bazolanda biso. C'est comme je disais nazali mwana na makolo ya pasteur nangai Yannick Jérémy Pemba, mon père nazali na makolo na ye, mais Dieu nous a donné aussi une vision qui s'appelle Jésus-Christ mon pilier. C'est une église en gestation. Pourquoi j'ai dit en gestation? Parce qu'il faut d'abord arriver à se mettre en accord avec l'État, se mettre en accord na ba bayer pour toi na mbongo sombate et tout. Mais ce qui peut la nibi c'est si comme écouti le Seigneur t'a mis à cœur de nous contacter. C'est simple, il faut nous contacter. C'est le plus 243 89 58 66 053. Plus 243
89 58 66 053. Ça, il faut laisser un message. Appelez aussi, vous pouvez appeler, on est disponible. Patron yambo a engagé moi la moitié sengeli a commissaire makangu na ye micro ya magazine Kanibé News ekitaki sur terrain bo kanenge ba jeune fille ba réagisaki baza bongo na micro ya Alpha Molenda apemboni mambi phénomène moko nyaka na Kinshasa na ba entreprise ebele to monaka na ville ya Kinshasa ezalaka air mususu tango bazali ko recruter ba fille la plupart ya ba fille mususu ba pesa bango ba condition bimana chef pose wa musala sala boye pona ba recruter yo batala lisusu méritocratie mais comment nango ba cop moko ya CC c'est vrai que ezali banti valeur oyo mboka na biso ezali ko telemela pe ezali ko bundisa tango nyonso kasi biso magazine KNB to meke ko réfléchir na likambo oyo pe to tunaki quelques filles na nzela pona ko tuna bango soki likambo ya boye komelio est-ce ko kondima ko sala yango po ba engager une entreprise c'est obligatoire te mutu soka alingi na ete mutu vraiment moi se respecte à quoi ça m'a vraiment bon te donc il m'a mutu a faut engager les galata et galate donc c'est que ba finir ça oh ye ba sala kana wana ye abimana bango encore kongo comme on boka banti valeur on moni ba fi mi ko ko fa mbongo pona nzata comme ka ko seli on s'en a fait ça bango en tout cas toi monique on me fait tête ata mbongo nguba bateki na ye ça me ka pa mbolo na bandela nyo so maintenant na pona ngala moni ta bientôt ebite chef wana aswaka nini aganya nini na ko mabi mana ba fi ava engager bango monte ke wana ta isa ma bien te mboka auto te mende banti valeur ko mboka so ngandenge ba bench ba tikela te eza normal te ba entreprise ba pesa ba condition na eza mabe eza obligatoire te so moni ko ko lu comme ça ba pesa ba condition faut tika eza pena condition mabe jeune fille oyo so sala ka bongo des patrons oyo sala ka bongo eza mabe pena mabe musala bongo pe umela te musala bongo pe so pesa nzoto umela te alinge ka sa posa na yeme a box o kala te bio tika na maladi eza pena mabe eza mabe concernant la pesa ba fille ba sala ka bongo ba tika so zo luka musala pe so condition faut boyango musala so mtu a besoin na ko pesa condition to so la pesa condition to eza musala mabe ba fille ba sala ka bongo eza mabe faut botika eza mabe musala pe umela te c'est que ça vient na ya mesana bongo so ka linka bongo a mona so na oneza la suka kama be aux appelle la valeur de l'entreprise wana te eza normal te ngana osam sana ngai asisi msana ngai nazongi eza normal te ona ngai na osala ngo so badi bongo na longo na musala bon ngana opesa bango ka conseil c'est pour na bongo baluka ta basa misala ya bango moko neti ngani na osa musala nga moko ko ba biloko na pe koma mingi oyo esala pa mutu e koma tina ba terrasse e koma tina ba restaurant e koma tina ba boîte mutu osala pa mutu komi patron wana aromota yo misu patron wana komolandela gende mozosola na bakile na ye zosepela te koma na omi neti ngai joli na pesa na ngai nasa musala nga moko basi oyo bamipesaka bango moko bapatron conseil nga na opesa baluka nzambe batika po patron wana osala yo pelo te patron ozala na ye célibataire mais mingi bapatron basala misala wana mingi baramba baserie te bapio basala misala wana batika baluka bango phénomène oyo ezali malamu te ezali habitude moko il faut bakondi ya mboka batelemela yango pe tozali ko interpeller na ba responsable ya ba entreprise ke ezali phénomène ya mabe pona ko pesa mutu musala il faut apesa ona nzoto ezali eloko oyo tozali ko déplorer certes ezali ko sila malembe kasi na ba entreprise misusu ezali ko continuer nanu na yango tozali ko interpeller bakondi ya l'état pe bakondi mususu ya entreprise na congolais nyonso ete phénomène oyo ezali mabe oyo nde yango tozali koboya na ville ya Kinshasa changement de mentalité esengeli ekota partout oyo tolobaki te tolobi Kinshasa eleki partout édition ya Kanibé News ya mokolo lelo ekomi na suka merci na ndenge bozalaki attentionné ya kolanda partout na monde entier pe na Kinshasa awa merci na équipe technique oyo accompagnaki nga mokolo lelo na sima caméra nazalaki na Hervé Zaka régie esimamaki na Timothée Kayembe réalisation esimamaki na Nathan Siata tout
toujours na coordination à grand lieu à communication Jimmy Mukendi ngala bino tokutali mikolo ezali koya na souci moko ya koservir bino Castoro Biboye bon week-end na mabota na bino. Magazine.